Il ne pouvait pas dire ça parce que personne ne va être content de tout ce qu'il dit au Yaloba. Moutouma au Sébéra, on va t'amouquer. Nandeni. Mais, bon, tu vas y aller, tu vas y aller, quand ça dit héros. Yo, mais il sera bon, il aura ma baie. Yo, ben, on aura ma belle, ma colonna bango. Yo, quand ça va, démon, à quatre boîtes, yo. Yo, mais il sera bon, ma sanga, on est comme ma souba. Est-ce que même toi, tu veux accepter ça? Non, mais t'es tant bazo ba témoignage déjà, on bimisa makamyo so o ya saki ya mabe te. Mais non, à ça qui mabe. Mais bateau ba kende mais la kuno bazari ko kende. Est-ce que ba ko sepela? Ba ko sepela te parce que na landa ki garçon mo le bas sur na Belgique na man abi azaki meilleur client ya maison tous les référence. Il va porter plainte. Que ba révélation ya sagi à lobby. Ngai asali délivrance nae repentance nae il fallait qu'il y ait une église à l'objet à côté mon état va dire église à ce qu'on fait ça témoignage dans les réseaux sociaux mais pas dans les réseaux sociaux parce que dans les réseaux sociaux personne qui va accepter que nous avons qu'il n'est pas serwana on a mêlé ma souba serwana on a mona kawana tout ça quoi on sait peu ma bé l'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Papa Wemba Yaya, pardon. Tika Moli m'a fait beaucoup de paix, Manaki Mepezali. Tika Rozobo Soto, naye salité, naye, obimisa na ba réseaux sociaux. Tout bela masumu na yo na église et pour qu'il y ait sagi. Tika vie beaucoup les. Tika Papa Wemba, s'il te plaît, Yaya, avec tous les respects que je te dois. Papa Wemba za mobile Amazon. Rosa, Masarabiso. Ah, Rosa Masarayo. Masarabiso, Manakini. Tika Rosa, tranquille. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Elle est sorcière. Bah, sorcière, oui. Ozandoki. Papi gen na frère na yobo na kamata. Masuba na chilo na biloko ulia. Elle ko na bomi yote. So masuba na microbe, na milie microbe na yo. Makolo na bina mabele na zozongo na osangoni. Mais monde on est bon côté. Moi je connais pas ce monde là. Biso tozo banga ku tokumo ko ka dige yaya lobaki et puis c'est so cher de pour. Oui bien côté monde wana. Yala yebi ngote, oyebi ngana mona pasteur. Ngana bota mina liloba na ko papa nga botinga il était pasteur. Maman nga diaconesse de l'église à protestant. La lisala. Biso tokoli na loba bato to bayebi nga. Bano tokoli na kasafu na sport. Na bayebi nga na banda babike nazali mwana ya pasteur. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Mokenda pekini. Nako lukani. Très bien. Nako lukani na otina na komia la potifia. Ah, yo beta tu na kishasa te. Na kende te. Oh, te atayo moko. Côté. Na kyo sani na bakuluna. Zela. La bien. bien. Kota bakuluna. La bien zela. Na bandeta msoki nga bien te. Nabi osoki na kishasa déjà. Non te. Bando yo bela karata. Bana na yebi kuta ngusube. Bosiko mbalo yo kalate okende. Na okende ngati kolwani. La. On se dit Ah, Bige. Ah, jamais. Ah, mboka na bisote atayo. Na yebi mais na bakuluna wana. Mais karata wana. Na posa na kende na okende na un jour que zongi bien. O bakuluna baate, o poison ezate na ke. Mais bakuluna na obangati. Oh. Kuluna za na mona obanga mutu te. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Quartier ni babosa na yo. Ba yebi atanga te. Bana tuna tikaki miso ba ya pe na poto. Ba ko kutu ko mo lo bana mère. Yo ya na cheche, yo ya na gisto. Awo mona ba o yepsanga. O mona ndimi. Ayo mona na ninga mona na babara bo. Mais na tire ba kutu babota matemiso. Donc yo bena bula kozonga bosana. Eza kutu ya mutute. L'homme prudent voit le mal de loin.
Tolier Bango. Kombo wana déjà batongo yoka Christian na kwa ça. Babiki kombo wana ibwaka matro. Yo sepela mingi na ba dédicace. Ya grave. Ya grave. Ya grave. Surtout mabanga. Baki yango na mabanga. Donc yo sepela mabanga. Mingi. Boso vandi ba se disque mo ba bwaki yo. So ba bwaki na yo ka elengi susu muda za kwa ça. To yo ba bwaki yo na mutu orchestre bobe. Ah, on faut la luka disque on a somme. Ou bien na kota na internet na yoka. Mutali boso dédicace ko zakana. Mutali boso bwako libanga zakana. Mutali boso. Oh, nous vendons bien boyoki bien ba bwaki yo libanga. Kofi. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Pour batu yeta mso ba bango te na tout nos questions là. Kotono ba mikuli, nous ba mukuli. Siko zakani na zakani. Zaika nzembo oyembi ta yembi alobi. Bana monga mikiba kene ba makuzi ba maman moko ba mikuli moko asakizo. C'est normal. Ayemi nzembo ba jeune fille asali sujet que ba mususu ba mikuli ba mususu ba mokole. Misuku to sile kaka pero dango. Musika ka. Esala bino. Afingi biso ba mikuli. Après arrière c'est juste ça qui na biso ba mikuli. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo je saute pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popoli po kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pe na kotikala kozala moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que nga naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Jaja totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur et Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te, Papi Gene. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Grand petit. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molode. Tolobe la vie, Papi Gene, Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokele confirme. Tolobe la vie, Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobile pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Topesi binombo c'est partout, beaucoup disposé encore bâton, il y a Kolanda Bisoboye na Tolobe la vie officielle. Voilà, merci de votre fidélité. Bonne année à tout le monde. Nadubaki, Mboula pe comme la souka. Mboula comme la souka. En tout cas, nous, on a Jean-Claude Mabanzo. Il a dit, il a fait. Il a promis, il a réalisé. Dans un œil, Mambo Tolobaki.
il faut tout ça là yango. Washington, merci na yo, 4 fois prêtre na Munich wana, mon pote, wana yangai, Emile Bamba de Zurich, Jerimbo na Canada, Didier, na mon sous assistance ya de konangai JC Lukoki. Merci na Edino Image, Edino Image, ya palais. Voilà, le nazo yamba pona bino mbula sikate to bandango na ba vibrantao de balobara tout seigneur à tout honneur. Nazo yamba Christiana Kwasa ser na biso kombo bela taïtika la paix. Il peut dire au de London, il peut dire au cao. Voilà, na bananu Christiana Kwasa to solo là. Christiana Kwasa, bonne année. Hein? Merci, bonne année. Là, ça va? Hein? Oui, ça va. C'est pas comment on a. Pas fait ton zoo de Gandine. Non, les autres, les bon, ouais. Mais ça, net, il y a le bosto terre. Oh. Yambalo, il y a moi, Malili. Faites Yambalo, hein? Nandeni. Dans mon épée, bonne année, nan, Noël et calme. Ah, si vous avez raison, il va et à tête, on est. Bon, et ça, Bamboula, nous, c'est ça, fait. Pour battre bébé, bah, préférer, bah, qu'il y ait église, prière. Et là, tu fais, mais à côté, nous avons le 2 mois. On est, on dirait, tu fais, tu t'es gagné, tu normal. On dirait, bah, tu vas se pélater, quoi. Ah. Ok, mais je suis ok, c'est pélate. Là, ok, prière, après prière, la Bible. On a soirée gala mon sala. Et il y a pas une église. Bon, on a nan zété. La tout dit gaga. Na quelle église go? Ah bon? Moi na passé. Oh. Yo zoma baonde. Christiana Kwasa. Moi ba moi na nzambe benza. Christiana Kwasa. Eh. Oh mon nga bona moi na nzambe benza. Ya solo. Ouais, il lo banza. Ah bon? Tina kolibo. Mon directeur. Hein? Ah oui. Oh. Donc Christiana Kwasa moi na nzambe. Nzambe benza. Ok. Voilà. Vous êtes le bel vie, tu as bien vous êtes deuxième fois, tu as bien la vie. Ah. Vous êtes à l'aise, ça va, vous êtes à l'aise. À l'aise. Voilà. Tout le monde est dérangé dans le pays, tu es nation. Jamais. Christiana Kwasa. Et ça, la plaisir, tout le monde a eu. Bah là, tu es en Suisse, là, tu m'as soutenu. Ah, bata Suisse, zinago de makulusu, zinago de makulusu, tika biso kaka boye, zinago de makulusu. Ayaki defa utala ngabo yaka. Ouais, tu yaka. Tika biso kaka boye, zinago de makulusu. Ah là là, awa tozana Christiana Kwasa. Toza ko sola. Alors Christian, nalinga ki to mi ko beta no mo kati, hein? Beta no mo kati. Yo bando ya poto. Okoyaka wapi? Tango ya kokoya. Ozana Belgique, na Bruxelles. Après, bando comme à Paris, bando notamment connu à Paris, ça fait combien d'années? Bientôt 40 ans là. Eh, boula 40. Oui. Ah, docteur Bagé, na Kinshasa na poto yo vandi mingi na poto toroba. Oui, oui. On a oublié poto na 24 ans. Oui. De bien donc Koufo. On a 66. Donc ça fait combien? 44 ans, oui. Yo bien donc Koufo comme poto. Oui. Non, non, la poto. Mokenda Pekini. Nakolugani. La bien. Nakolugani na hotina. Na komia la potifia. Ah, yo beta tu na Kinshasa te. Na kende te. Oh, te ata yo moko. Côté. Na kyo sani. Bakuluna. Zela. La bien. Kota bakuluna. La bien zela. Na bandeta msoki nga bien te. Nabi osoki na Kinshasa déjà. Non te. Bando bela karata. Bana na ina ibi kuta ngusude. Bosiko mbalo yo kalate okende. Na okende ngati kolwani. Ah la. On se dit ah bige. Ah jamais. Ah mboka na bisote ata yo. Na ibi mais na bakulu na wana. Oh, mais 40 ans. Na posa na kende na okende na un jour que zongi bien. O bakulu na baate, o poison ezate na ke. Mais bakulu na ngao bangati. Oh. Kulu na zana mona kobanga mutu te.
surtout biso to poto ba beto penza. En tout cas message eza passé ba konziamboka boyoki bino moko vraiment ba tubaza ko banga mais ata une fois peut faut beta tourte bon yo na banzi na quartier no ba bossa na yo ba yebi atanga te bana tuna tikaki miso ba ya pe na poto ba ko kutu ko mo lo na mère yo ya na cheche yo ya na gisto awo mo na ba o yepsanga o mo na ndimi ayo mo na nani mo na ngina babara bo mais na tire ba kutu ba bota matemiso donc yo bena bula kozonga bosana ezaka kutu mtuti atama vacances pour ne sert rien na yaka la posa na ko lia biloko ya bio na kini oui ba maboke ba nini na ba sene na mona nera mona ba TV sanga posa mboka na nga mais situation ezoleka na mboka ezo permettre te na ko mitika ba ninga musu ba kende ba ko ya bien ba musu ko zonga mabe musu ba tikala bona musu ba tikala donc nyoso to nyo solo pe ka ko banga bomo we bomo kaka na mais na lingi mboka na nga OK matala na ba ninga na nga na kini ba ko kende ba ko zonga pe ça nga pe bien OK mais nga mo ve na motema penza na wumeli mingi ya na ko kasute OK so na ko kende na voyage na fa na quelque part un hôtel to na ndaku na za mais restenga na zonga mbangu OK Christian Akwasa kombo wana déjà batongo yoka Christian Akwasa babiki kombo wana ibwaka matro yo sepela mingi na ba dédicace ya grave ya grave surtout mabanga baki yango na mabanga donc yo sepela mabanga mingi boso vandi boye ba se disque mo babwaki yo so babwaki na yo elengi so muda za kwa sa to yo babwaki yo na mutu boye orchestre bobe on faut la luka disque on a somme ou bien na kota na internet na yoka mutali boso dédicace ko za kana mutali boso bwa ko libanga za kana mutali boso ko bido vandi bina boyoki bina babwaki yo libanga Kofi awa Christian Akwasa yango wana libanga liboso yango wana mais libanga kilomba moko isa kondeni to komela kwa bata mabomate zona ba pe kunjilero leo na bo jeunesse o moni bilo biso to mona ba jeune fille ba salelo to kondana ba to biso to na biso so na za so na fa na utabilo ko na ga usala na zo mona bo jeunesse c'est normal mututu ndo mona ba no amiki ba usala le pipe ba kola ba changer tous à âge de 24 ans, 66 ans, au l'équipe 30 ans, au l'équipe 50 ans, donc au niveau de sous. Des fois, au gros on est là où le soutien, mais ma banque est hors ma camoussous. Ma belle moussou, tu as dit que ça n'a pas jeunesse, le n'a pas ça mon soutien. Le n'a pas raisonné mon tout et ça n'a pas raisonné vie. Qu'on a ça plaisir n'a pas l'équipe là-bas. Ok. C'est quoi yo? Tant que Kofi Abwaki wana mbala we pesi yo mbala modo sa album nyo so fo bima fo ka Christian. Ouais, so na zate na sili na kanisi ennemi. Oh, kanisi mission ennemi. Surtout Kofi. Ah bon? Donc kanisi ennemi. So mi wana bwa ngate na ngi pe surtout momenti. Siko za ennemi yo pono ke la na studio po za libanga. Te jamais. To kene ka so to ke studio ne bat news ba ngi studio. Après boké na bino lerme. Non, on l'a dans le studio. Mais non. Dans le Liban, on est parti au studio. Ils ont eu la tête, on a après. Studio, on a soutenu. On a gagné une fois. On a dit, ok, Miguel, on a benginga. La belle sur le logo, lobby. Comme ça, on a pu le continue au studio. Mais on n'a pas arrêté dans un restaurant. Donc, on a atteint le studio tous les jours. Ok. Tous les jours, ils ont na kotika biloko. Voilà. Yo lambeli batu biloko kotinda ngote. Ozo obligé mo memao. Na maboko. C'est Siko yo mabanga ya portela onini. Monde ya ba dédicace monde mabanga. Oyo kota parce que ti lelo bio sepelaka na ngolinga ngoka makasi wa fanatique mabanga. Mabanga grave. Bon siko mabanga ngo ememela nini. Mabanga pesa biso ndenge to sala misala oteka masanga ememela so ba client mabanga ale muto ka bina comme na biso kende yeba na pona mabanga yo to na Suisse otata Christian Akwasa yo mo monde to kende jeune na basi bazo ya na ba fille ba ko ya ba kabela nga biloko tala mo se président dos Santos François Jansuka ouais na mo so modèle ya mbanga azokota kana chambre so bimisa biloko Jasuka
bilamba bamoto moi si président Dos Santos Françoise babiso ebele poza mwana nga leki na ayamba biso kitoko na petit to tokende ine wana ouais bakoti tosenga eloko te tolie tomeli non mais bana Suisse pena mokako soir pardon tofo tozonga su na Suisse etilanga die kubiena na bazel wana amwe na buleyo peuvent tozonga Suisse tande bayamba biso tina gare na ba Lulu business non balu akibe na mandefu wana okanga biso bafuta bambotene ouais na Jean-Claude Babanzo amema biso tina suka na lema il a dit il a fait il a promis il a réalisé très fort toujours il y a quoi raté ça très fort alakisa bena bomotone ok sikoyo ningana tuna ka kofi wana ndo boka bino ka kofi asaka nzembo moboye pour batu yeta biso baye bango te na tuna no question na kotono ba mikuli siko zaka ni na zaka ni zaika nzembo oyembi ta yembi alobi bana monga mikeba kene ba makuzi ba mama mo ba mikuli moko asakizo c'est normal ayemi nzembo ya ba jeune fille asali sujet que ba mususu ba mikuli ba mususu ba mokole bisuku to sile kaka pero dango to sile kaka esora bino afingi biso ba mikuli après arrière c'est juste ça qui na biso ba binote donc esora bino makasi quand vous dites que mikuli mikuli voilà, comprenez, je suis avec Christian Akwassa, Serre Nabiso, Christian Akwassa. Asolara bien, ce monde a un bagage pour le côté de développement et ça. Christian Akwassa. Il nous a Oligara ma mission Tilelo, Olanda ma mission Tilelo. Olanda, c'est trop dur, mais j'aime la musique. Mais derrière le musicien. Ouais. Aux atouts derrière Bangote, j'aime la musique de mon pays, surtout. Au sol, il y a musicien mort dans la vie. Jamais. 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 Relation n'a pas pas un bezarani. Vous avez une relation, il n'y a pas même pas. J'ai beaucoup de Xavier et Matongé, puis surtout dans la classe. Matongé. On a Xavier, on a camarade, mère Frenchette. Badolo, ba Ivoni, ba pauvre Hélène, ba bébé Afro na Matongé, na refeka na ina kasavu, na feka taka Matongé mingi. Na kile pa mère French ofandaka ba nani ba ninga nanga ba mangaya, ba mangaya pa ba Eve mangaya, grande sœur na ye na ba bébé Sisi Bobengwa, donc na ina ba camarade mingi na Matongé. Voilà kasavu na kina ba massa mais na ofrekate mingi Matongé so na lambre pa na biso na bimi na journée na passé na matu de na oyeba papa on ba parti mère Frenchen ok o boka mère Frenchen na pi yo na fi beaucoup boye bananga déjà banda Kinshasa na oui na Kinshasa hotel bango tout ba confio ok mais oui mais mabanga so ba boka onde na miki na poto. Okay. Parce que l'air vive et zobé dans la zaiko, na ba wana confie na ba ni musique na kini benati. On est ba viva. Viva ba zaiko be dans na maelika. Ils ont contraté, ils ont donné la classe aux autres. Toi ba étudiant. Ce qu'on mutu bena na l'art, a du katamu pas dédicacé, bon dédicacé était mais place moi mon né batira Christian Akwassa. Oh, pesa pe mo lo muke. Na ro pesa le côté na sala ba plaisir na nga na makamususu. Comme si dans la marabulon na studio, ata ko via pienga mbote na la marananga na kotika. Comme si na après ça nga bambongo wa bilamba. La bonne bibi no à na studio. Na la bibi lo na suivre matin na la bibi. Tant la babilo ya 15 12 personnes. Et ça déjà charge même. Si. Pour la belo ko mo côté olambio yo pondu makaya busoso. C'est moulu quoi. Au préparé tu basa no kotika aux hommes et ça déjà j'étais passé dans ça membre quartier latin et ça groupe nanga mouvement nanga na ninga donc dans ça groupe na sala oh ba osenga na sala oh ba j'étais balia soit na ba jeune lelo yo
Musicien oyo ou apuyaka ye. Nalinga bango nyonso. Nalinga bango nyonso. Musicien ba oya ba bana mike nalinga bango nyonso. Nalinga mingi Ferregola ayemba bien. Nalinga pe Fali. Waza pe toza côté mboka moko bana maindo. Nalinga pe Héritier Wata. Nalinga pe Inos Bindega Binaka ne wana. Surtout ba danse on est des sexes. Nalinga bango nyonso. Et puis na mi cours des grands en tout cas grâce mawete wana pe nalinga ye ayemba bien. Na ba Fabrigas pe bango tout nalinga ba petit wana tout. Musique pesa mona musique pesa oni. Mon pesa ngelo côté mais pesa et pesa nga moi le kumbu ya kombo na ngekende. Kombo na nge bima pour la musique. So nga na écrit ça la quoi ça. Na nga na ye banaka na se na baninga kako toujours se. Mais so kombo na nge bani mingi parce que na côté ki na monde la musique. Ya ngona le babwaka bwanga. Nga na batu musu ataku na yebi ete asalika musique ne abwaki ngaka. Abi que so na bwaki mer à partir de bango musique na voilà, je fais un petit coucou à mon frère Benj d'Or na Grenoble wana Benj d'Or Oumela. Un coucou aussi à TTC à Tembo Nono Tembo TTC Nzamba Mabele nana sœur na yote sœur na biso Christian Akwasa t'as la photo on photo on monte bien. On monte bien. Oui, on monte bien. Bon, ça tout on monte bien. On monte bien. Ah. Et ça non. Il y a ça qui chauffe. On monte bien. Ah. On bien bien. Ah, c'est un abus. Bête sur le son là. Ah, c'est un abus Belgique. Grand frère Kamaï na Malatamuke. On va gagner. Na iba kile na kubi na Belgique. Ba sœur ba ki na ba mouvement makasi ya kibango basero ba ki ba na ba kombo makasi to biso to yeba na kitele wana bango ba basero ba ki na ba kombo ya sagi chaufa donc que la restaurant référence OK yo za la rappeler bien les réseaux sociaux na ebit ou la réseaux sociaux mingi makamoko boyo yo ça dit témoignage to bien un témoignage parce que bengami bongo témoignage à Sœur Nabiso Sagi Charoufa, je crois que au Talaki Yango. Alors, pour Nayo, au Chijaki témoignage on a ndengeni. Et c'est là qu'il y a bien plaisir, comment on appelle que non, ndekwa bongo a bongo li motema na ye et puis abandu ko bimisa, makamunyo so ya salaki na quoi émission voilà. Et ça qui on ndengeni témoignage. Et ça là qui ezali bien à se libérer na mabeo ya sala. Il y a ça la bateau. Mais il ne fallait pas le voir dans les réseaux sociaux. Il ne pouvait pas dire ça parce que personne ne va être content de tout ce qu'il dit. Oh, il y a le bas. Mais bon, tu vas y aller pour nous, quand ça dit euros. Il y a des gens qui ont mabé. Il y a des gens qui ont mabé na makolona bango. Il y a des démons na kati ya boîte na yo. Il y a des gens qui ont masanga wana kuma masuba. Est-ce que même toi tu veux accepter ça? Non mais t'es tant bazo ba témoignage déjà nzo bibisa makamyo so oya saki ya mabete. Mais non, à ça qui mabé. Mais bateau ba kende ke mais la kuno bazari ko kende. Est-ce que ba ko sepela? Ba ko sepela te parce que na landa ki garçon mo le bas sur na Belgique na man abi azaki meilleur client ya maison tous les jours. Il faut porter plainte. Que ma révélation ya sagi à lobby. Ngai asali nae asali délivrance nae. Repentance nae. Il fallait qu'il y ait une église à lobby. On compte monnaie ba 10 églises. Azo qu'on fait ça témoignage. Dans les réseaux sociaux. Mais pas dans les réseaux sociaux. Parce que dans les réseaux sociaux personne qui va accepter que nazaro qui n'est pas serwana. On a mela masuba serwana mona kawana. Tout ça ko ça peut mabe. Mais est-ce que tu as un bon marabilo qu'on a un restaurant parce qu'il y a une minute restaurant et comment qui est un peu mal réputé on a une vérité ça dit un restaurant avant un restaurant
vous mettez nous un restaurant là ba mo sambela makasi avant un restaurant pena nzambe makila na Yesu pona kolia kuna na kele balesinga menga Bible laisse toi menga vraiment c'est méchant. Oui ah ya sagim da bebsi makambo a chef na ba buzoba na kati ya ba restauration ya batu mais yango to ko démentir yango na bakamundele no bochaka ni na bakamundele to chaka lo to chaka mafuta bouillon ici au sali au chaka bambazola client. Comment tu peux faire de ça? C'est un grand péché. Comment tu vas prendre le pipi, tu mets ça dans la nourriture des gens ou la boisson? Elle est sorcière. Bah, sorcière, oui. Aux Andoki. Papi Gen na fait na yobo na kamata masuba na chilo na biloko ulia. Elle ko na bomi yote. So masuba na microbe, na milie microbe na. Makolo na bina mabele na zozo ngona osangoni. Mais monde on est bon côté. Moi je connais pas ce monde-là. Ils sont tous au banga kuto comme on dit yaya lobaki et puis c'est ce cher des poules. Oui bien côté monde on. Ngana yebi bien côté, oui pour ngana mona pasteur. Ngana bota mina liloba na cool. Papa nga botinga il était pasteur. Maman nga diaconesse de l'église à protestant. Ya lisala. Ils sont tous na loba bato tout ba yebi nga. Ba no to koli na kasafu na sport. Na ba yebi nga na banda ba bige. Nazali mwana ya pasteur. Je ne peux pas toujours au fétiche. Papa botiso na nzambe to kolaka na nzambe. To yeba liloba. Donc biloko ne bangisa biso somo. Yango to ko mona mokili ko ko bangisa biso ozolia na nani ozomela na nani. Sikoyo net na vivre la musique. Obi ki vivre la musique ezaki diriger na molili. Ngana ko na ba sijo wana te parce que muto na vie na ye saki chaque fois zaki nani papa Wemba bazaki moi na ye balaki moi ne ba saka pe mariage pas mais azaki moi na ye ya makangu mais papa Wemba il était marié mobala Rosa Amazon maman bana na ye alors makambo lobi pona papa Wemba makambo nyoso en fait c'est d'accord ta témoignage d'un peu comme papa Wemba côté en kati bino ba proche papa Wemba bo ça bino ndeni biso loko to senga kaka ya sagi prochaine fois yaya na goma ko ba respect atam kolmo te so nazo solo pona aleki na yo nazo ye ko défendre ba mama tout ya ba restaurant parce que ba restaurant ba tebele zo lo ba mama be ba to ba ko lo ba bino na ba restaurant na bino boye gauche droite. Donc biso to ko défendre biso ba to ba restaurant et là on a aussi la prochaine fois on combat papa Wemba souté papa Wemba kufi atiki moi sina ina bana ne bana posa papa na bango papa Wemba akina posa kufa te papa Wemba tiki orchestre na ye ba musicien na ye ba komi ko chômer ba ne lo ko sala te pour vivre beaucoup la ke ba fan na ye bazo le la vie beaucoup azaki vieux azaki na biso na poto aujourd'hui matanga vie beaucoup la roya aujourd'hui problème la famille no vie beaucoup la roya donc azaki icône moko alingaki peuple congolais alingaki na ba congolais anga mona ya biso kotanga kombo ya papa Wemba te Amazon kuta za gentil soki ezaki basi mosusu alinga porter plainte papa Wemba kufi liwa ya pasi oya itatandaki te ake okufa na mboka mopaya atiki mwasi na ye Rosa Amazon jeune mama na bana na ye ebembe ye koya bongo lelo yo bana Paris bana Congo bana monde entier balelaka papa Wemba tokoma otalika na banzembo tika kumba papa Wemba yaya pardon tika molima vie beaucoup le pe manakimi pe zali tika kozwa bosoto na ye salite na ye obimisaka na ba réseaux sociaux tubela masumu na yo na église po kendeke ya sagi tika vie beaucoup le tika papa Wemba s'il te plaît yaya avec tous les respects que je te dois papa Wemba za mobali ya Amazon Rosa masala biso Rosa masala yo masala biso bana kini tika Rosa tranquille
apana na souci ya mobali na ye oyo azalaka nango au lieu ya kobakisaka lisusu un plus. Mais oyebi ke Sagi Charoufa ça ba sacrifice bela sacrifice vie na ye pona vivre la musique. Toboyi te. Wana soko za mwasi ya libala. Mobali na yo azui mwasi makangu na pembeni to deuxième femme. Deuxième femme là il a droit de respecter la première femme. Oui. Nous sommes de faire un peu tout ça qui passe na mibali deuxième troisième to quatrième. Mais ozobanga mama ya ndako mona yo ozobanga ayeba ke yo bibanga na mbali na ye. Pourquoi pas? Parce que mobali mususu amona zo manquer mo sina ndako boyi yo. To boyi te ya Sagi asale belé na vivre la musique. To boyi te vraiment côté wana coup de chapeau. Mais atika via ça kende na ye. Loba makam na yo yo moko. Loba masolo na yo yo moko ya Sagi pardon. Mais makambo zo baneza lokuta to mambasolo parce que non to ngi to ye bango pété. To via kende na ye. Soka za na enfer, soka za na likolo et nzambe. Wana ya makamu na ye. Tozali na monde de ya ba vivant, na monde ya ba mort. Mais nzambe nyonso bomba ma fo bimati. Et bimati ya ye bima. Ya bimisi ya ye mais atika. Alors il y avait beaucoup de mutu moko ko sebela nango te. Donc c'est pas un témoignage on était. To sebela to boyi te ya Sagi abanda ko banda kala. Tanga salaka bena témoignage à liboso à coup de chapeau. Puis tout obetela ki maboko ya Sagi a changé. Tu peux aller aux libala bali en tout cas Sagi eloko kito. Deuxième fois il y a ko sala ya ko bebisi mokili. Au lieu que les battus sur basiliki na ba réseaux sociaux. Maman il y a ba lili ko boy na Belgique ba lobi basiliki. Ozomona akoy ko loba bongo te ba restaurant za na Belgique ebele. Bato ba banga kolia na ba restaurant Belgique. Bah oui mais neti a sali le kola a rechuté ba restaurant à Belgique. Est-ce que ba restaurant Belgique na ki sinon biso to kene Belgique to liaka. Et pas ya Rosa Mboyi mama ba chouchou. To liaka biloko kuna ya Rosa kolambela biso to lia. Chez restaurant chez Babé Zalaki. O chez Babé ya kala penza o niza Babé nyanga. O Franco Zalaki ko yemba. Hein? To zara ko lia pa ba ya Delou. Moi ça ma talent na galerie du sel. Ba restaurant za kebele à Bruxelles. Makuta ne kanga na mambo. Ba boîte à mambo. Hein? Ba la to kwenda bazali ko teka biso to yebaki makambo te ya Sagi azoloba. Moto na ko za na kisine. Tozo na kisi na protection na yo, toza na kisi na makambo na yo, mais ko lo bongo na réseaux sociaux te. Siko nani yango na mokila akoko lo bake. Bimisa siko so pe boma ba. Parce que makambo ne zalo kwa meurtre, et elle ko bomi ba to. Mo so boma ki ba to pourquoi lo bité. Parce que yebi ke so lo bi yango ba famille wana ba oya ko boma ye. Po baza na souci de so ba tika bana na bango. Moi, mon rabiso, il y a un rabiso. Il y a un rabiso. Et bon, il y a ce qui est ce témoignage. C'est fort le Bamakambo au Salagiti. Bon, il y a un témoignage à Nina Salagini. Si on a Salagi, mais rien riche, il y a un Salagi. Si on a Salagi, il y a un Salagi, Bobola. Nazo vivre quand c'est le haut, nazo zola, nazo lia. En bonne santé, nazo bien. Nalia na mukio na ali. Nazo nganzambe na merci. Donc, na la mouki. Na kokisi 66 ans yango. Bon 66 ans na ko senza merci te. Nzamba linga te, alinga. Nzamba ezaka motema na yo faire du bien. Christian kwa sauza moko ya bato yo ba kota na monde de restauration. Wa moko bato yo ba li sape bato. Na conscience na yo moko. Pona yo est-ce qu'on laisse abattre l'eau à ma bête? Jamais. Pourquoi on laisse abattre l'eau à ma bête? Pourquoi? Pourquoi on laisse abattre l'eau? Quand on a un ganga, c'est ma bakis. À partir d'un ganga, on a eu ce salabo, salabo. On a eu un hôtel. On a eu un débat, comme des débats. Malango, la sarambi, c'est la saison de Chibo. Au lambio, il y a aussi un lien. On a eu un hôtel, on a eu un kiste. On a eu un hôtel. Mais c'est quoi le monde wana tango Maman Sagi à lobby parce que Makamba Lobaki franchement c'était un peu plus grave que ça hein. Pour na
ba client na bino lelo yo ko yebisa bango nini parce que ba te belé ba kota pe ko banga ah tete kuna moyo to kendete surtout ba restaurant na bino pour na robé mutumo ba sur 10 restaurants na potawa 9 eza ya kisi ya kosakana te bon o ko yebisa ba client ni e ko za na obe ya solo ba tumsu bana ba kisi na bango est-ce que to beke ya sakia ko lo ba makambo tu veux pas quitter ton côté là, tu m'as dit. Mais si on me donne la vie, c'est neuf à cause. Et gros, on a un bah te belé bah si mara bah qui si bah tika, bah bongwana bah comment na bah prière. Bah on sait la nzambe. Donc on me dit le bébé guise comme belé mututo comment on a nanzela nzambe. Bon on a la grosse jugé na ibi pe bah ton côté, mais ngai c'est longa, bah si on a ibi na Belgique, bah ça bah nzambe la bah Pamasuba, Obanina, Mona Pati. Tane de Kamana Zoma Bomboka. A comme il y a 3 restaurants. A Gérard Coutu Yemolem Moko, nous sortir la mona, nous sortir Chabat. Chez Malbomboka, à Bruxelles. Nous avons pas ça, il est grâce à moi. Parce qu'elle est trop gentille. Asa muninga na biso 3 générations moko Malou biso na ba Fatou biso du Malou muninga na biso banda ba Kenya awate tu fais depuis na biso nyoso na ba Belgique na ba vika ya bana basi ba Lukambo nzamba pese grâce à Badiba afungole loka liboso ayiko fungula ya mibale ayiko soma ya misato ke dikone ba Kenya zo songa asa na vie na ye ya normal boko siko lo bake Malou de ka wana lambela ka mibale ba kisi jamais quand rapport ça na komo Malou ba yebi non. Il faut pas tout juger à bateau. Donc toi qui n'a pas Malou, on va aller on peut peler quoi. On lia kitoko alamba kitoko bateau ba kene na rivera et pas ser wana biso to ko lia kuna et puis zaki chez babe ko lia kitoko Chantal Kazadi na kene ko lia kuna na gali na XL wana alamba kitoko ba restaurer belé to kene ko lia ba ya Rosa Mbui. Mo bangelo côté mutu ta ko sabino ko lamba kilo kitoko za on a problème te ko lamba kitoko ba lamba kitoko ba sala ba kisite ba tout même ba sa Belgique tout ba ko sambi mais yo tan zolo ba makambo wana tan zolo makambo wana c'est vrai que parce que yo za pe na kopo wana mais tan zolo makambo wana oza ko bossa na ki poza la ki ça dit oza ki pembeni ya sagi chauffa est-ce qu'on dit bien que sagi chauffa ko misa makambo na sagi pembeni ya sagi te ba sagi ba ya trop respecté ba sagi ba za ba ya na biso D'ailleurs, ça qui te dit, ça va, bonjour, bonjour. Je peux pas la faire dans une net masque, c'est une grande sœur à nous. Mais moi, la grande sœur n'a pas tout le pépé qu'on a yaya. On a la zaki na kina ou ta poto na obangé. Ya pépé. Mais le lot de coupe qu'on t'a moiné na poto poto, peut-être n'a pas mon père. Camarade des ans à ajouter. Mais il y a pépé ça, belle sœur n'a pas le sous. Moi, ça vient beaucoup les kinaï. Donc, aux hommes, on a toute sa famille. Mais je lui dois beaucoup de respect. Le lieu où papa qu'on a simba qui kiss, parce que section ya ça na bakil jamais. Agiba na bumba, ba nyesa bumba. Ba ko ya ba poto ba ko de ba Belgique ba na ba appartement. Ba fanda na poto. Mais le lieu où mutal où papa qu'on a succès ça la soma simba qui sinon. Tout simba qui c'est ça? Qui c'est quoi? Qui c'est rien? Qui c'est ça yo mo ko ndimo simba ngo? Mutu asimba kisa za la facilité boma mutu na mona mutu moko ta bimi na télévision loba on a boma ki batu boy to bi nzape batu boma parce que bozo loba bakisi parce que tant bozo tchela batu ba masuba bani ma pe batu yo pe olia kuna na lia karanga pe na ko lia pa ya sagi on olia kuna mais to ko lia na biso donc mon journée sera ko pe mabe hein et ko sa ngamba be na ndeni po na za vivati le losko bambula référence kufa ngala bongola nzoto na ngala nzambe nzoto na ngala comme Saint Esprit et Saint Esprit en nzambe nzoto na yo oui et comme ya makira moi na nzambe mais oui na la na Saint Esprit na ngala ya ngona na sera ko wana komeko sambela makasi na wapi na sera ko wana komeko sambela makasi na sera na tika corona Papi gen na biso na mokolo lelo soki otie nzambe liboso na yo te oza moto akufa omikakatane komi na monde ekomi ya mabe ozolia na nani ozomela na nani ozoyeba te ene ekomi makasi oza na mboka te moto akoyi koloka likunia
ozala na mboko te moninga mosusu oyokoloka kanda kaka abomo kaka asaluka mabe ozalaka pembeni na ye baza na koyokolokana olati kitoko kandi olati moninga yini yo ofeni me azotala miso ya mabe donc nalati kitoko olati kitoko ah merci ozomona mais so bolataki bobimi na moninga mibale to misato asa mosu ako akomi kobudele bavungisi donc pour voir que quand tu sors de chez toi il faut toujours premier pour tout nzambe na monde alelo obima na ndako bondela ozongi kolala bondela zalcha nzambe liboso vie na yo nzambe osunga yo ko vivre ti lelo. Alors le selon ça que bato belé bakotaki moi kobanga et komaki je crois que même basi na biso na ndako so bisi non on a besoin que yo tali loko hein c'est-à-dire quelque part et c'est le pénal qui non alors yo ça va tenir bato banga na bango te mais quand même tu vois ça quand même soit na ya restaurant fa ça sambela bongo sambela tout monde to comme il faut sambela tango zo bimo kende sika ata to bacholi biloko na mesa so ngolia monde la biloko wana to chama kila na yesu ki bakade na biloko ole oyebi nini ye na kata biloko wana te nga na ko juger monde te na ko juger bata mokili te na zo parti pris na bango non nga na ko loba pona biso bata ba restaurant ba restaurant na biso to lingi oya biso ya Paris ba yebi na bango kisi te bana poto bana mokili bo ye voyage awa bo lia na ba restaurant tunde bo lia chez Mambo Galaxy la magitoko tonton Mambo sala ba mbisi na minene mama zia yango na zoka bate belé na mama mwasi na ye balamba kitoko te kuna na mbisi kitoko te pas Mambo pe mbisi Mambo pe na mwasi na ye anto côté loboko kolama na kei et joua Carole et puis Mambo pe na mbisi so ko za na restaurant zala na kei ya kitoko yeba kolamba un peu trop gagner clientèle okeye pa Mélanie Akaber okolia kitoko okolia mikila neti na film asaka mayebo tala bela mbisa kok malangwa brochette fufu pena yo se logo na ndako nyoso to na kisi ezate na fana na bango na lia na bango kende pa mosa samabi et pas barmino ko lia kitoko asala maboke moko muto kana spécialiste na ye ngai moko so na lambelo mabumo na sala oya blanche blanche on vient beaucoup là bato ba meka ko ba kokate bato ba meka ba kokate ata ba lambi resimba te ondo chani na onakati na chani loko te kaka loboko na ngaka ah bon loboko na ngaka muto tana loboko na kolamba na la biloko musupe na lamba ya bien te mais puis si ondo chana kati po o chaka ba ndebi biloko wana créer différence kaka biloko to chaka mais loboko na moko yeba ko sukola ngo propre po ba musuba sukola mabubu pe bien te ako sukola ngo bongo na solo nango o tia ba vinaigre po longola solo ya mabumu wana libumu o cheka ko sukola tema ya moto boaki non c'est oui ezala bene longola odeur tango ko lamba ko bini sauce blanche o tia ba ingrédients soki mutazo lia o tia biloko na bakisaka na likolo ba musu ba tia ba fua ba musu ba tia na la ko lobelo ko na tia te ba ngomo ba yebi so na lambi yango je beaucoup na tia nga pouvoir na voilà nzoto mama Nicolas n'a pas de Paris dans la qui voilà. Na lambi zo comme bomu lelo. Lobi esili, lobi na lambi, lobi esili. Oh. Donc tu ça là on. Oh. Tout dans ba nanyo. Na théâtre comme on est dans le bazar. Na kinal. Ba kinal na nani. Na o musuzu wana vide loin. Ba ko to ba ekolia kuna. Ba kena sango. Ba lobi te mère na Gabriel. Ba lobi mère mabumo. Tout na bango malui mama mabumo non le boko faut na le boko kolamba lamba biloko restaurant ne tozolo mananda biso ba mso za na restaurant lamba biloko na film ozo lamba biloko lokola o lamba la bambwa o pia mwana musala lamba biloko mais non lamba biloko restaurant client ya le kitoko lobi ya koya on est sûr que ça on a biloko na malamu mais oui et que ma bepo ouais sûr oui surtout quand on l'a bayebi te na olamba te en général quand sango na bino na makambo ya na mokilio sango na bino kina mabe et ya mabe ni na
Babino bino. Lobaka yo ka chronique. Pour ba journaliste loba nous na répondre. Babio bino ba pesa qui peut ce qui je vous fait raison babi parce que bino so maman bino ka bato ba gwa ba sero bato ba gwa ya danger do ba yebinda kwa nganga net na film no banganga ngo bazaki wabi bandaka bazaka wabi na ba adresse to yi ba adresse ba ato ba na yebite le ka kala peut-être ndenge ba yasa ki ba ko loba oui le ka kala ba sero wala ba ba kisi na bango ba sala biso to yebi angote mala meloni bato nanga ndenge na lobi ya malubo mboka namona bakona bakisi namona ba kisi to kende to lala ke pane biso ba Claudie Kinwa ba Tiji Lokonga ba Jolie Mayala to kende ke matanga de landa to lala pi biso place ko lala ko lia to kibie to mona biso ba kisi wana te na frère na Belgique namona ba sa ba kisi te donc on va ba Marie Mat Masekit bala ba bébé ba ti papa ba kisi te baki ba sere baki ba sere ko baki na kombo na Belgique mais yaki kisi te baki ba jeune oui et on est côté ça dans monde ya restauration ngelo ko pona bande ko teka na kini pe pa na biso on a ça malheur on a ça na ndako et pas ba parents ba to ya ko tanga to che ba kisi banda lo biso na banda lo na o teka mo ba bière na nga to fa na ba ninga na nga bon na poto siko na côté na monde wana le na ye kaka restaurant mo yaki na Brocha bazai wa ba kande yaki te to ye to melango Jackie ba na baba Jackie wa tunda wana to zakaba na poto tu me balamba te kaka bo mela masanga ti nzale solo fu boko no lia libana mais plein so bo sisi bo ke ba boîte va abu akufa na ba papa Jacques mizo polondo to ke ba boîte yango nga pele tiko le ngona pe ki bangana nda to kuma ye système bangana nda et ser longo akina gimoke ngape na yiko sta hotel mwa mona akina gimoke na oteka masanga na ndaku bakamana na ba uta Belgique ba yaka ba pauvre Loris yo bazo ya wana to fanda na ba Loris a Congolais Loris ba ko ya pa na ngato fandi ba pauvre ana Malia bakamana na ba uta Belgique ba Mali Vincent ba uta Belgique ba ya ba Jackie Sada ba ko ya ba kacheche so ba ye na hotel mwana nga wana to chembe to zaboye to che canapé to lala bango na tongo mona na butu ba bibi ba kena bango ba boîte na tikali na ndaku na bébé nanga to ba uta ba na ba boîte le ba uzonga na tongo na sina lambuki nanga bango ba lali ba msubu ba kola na hotel na ba kopé na ba donc to kina ka vie ba kiswa na yebi yango on a okamo parce que tant qu'on a offert on a monaki bana ba kisi amona ngo te ok tant le ba ke poto ici là go le pona yo tant le ba poto benye lengesi là so bien lengesi là poto lengesi là na ndenge ya mbongo veme kuma mo passe ok mais poto ya ngo ka poto poto ya ngo ka poto obi to ka passe obi lenga na mona ba mission so na kini ko mona mutu ba kene no hôpital ba fandisi c'est moi ça na zemi ba memi na moto na ba sukusa moto na ça na pasa kubota ba komi na hôpital ba cheye wana zobuna na pasa ko ba zo ifo mbonge ya qui peut accepter des choses comme ça on ba tout ba kofi na Congo na pasa kubota to na malade ko le pasa ça fait mal hein ba traiter yete ba kuluka il faut mutaya na mbongo pour ba traiter. Donc, on dirait peut changer, mais donc pour changer, il y a le changement quotidien. Toujours bon maintenant, bon maintenant, bon makaba kulu na ndé Constant Mutamba. Assise non makaba kulu na. C'est plein là. Ah, en plus il est beau, le ministre là haut là. Constant Mutamba. To le là est grave. Constant Mutamba yo ga c'est là to le là il. Oh, bah ça peut le là. Ah charme. Eh. Au moins ndé ka tambola. Constant Mutamba. Pourquoi je dis ça? Il y a là il va te belle parce que belle so total émission. Ah Constant Mutamba. Eh. To ligi bataboy. Ouais. Au moins net président Tshisekedi vous omona. Président Tshisekedi pas ki munene. C'est quoi diminuer? Au moins depende ka tambola, bonne posture. Asa okende. On a pour le là. Bon, il y a les là été mais na mona ke président moko moi.
na ponso na mina lele pour na mosera mbali te na yebi na la kaye kaka na nila pre bon tambule yake ndeni ndeni tambule na charme ka na mutambule lelai en tout cas mutabozoka azap na mutu mobali penda vous mona biso mi ba tulinga ya bongo oh yesolo et biso tamina to mbala chambre zoke andika kende et puis alobaka vraiment zo mona que c'est un intellectuel azozwa musala au sérieux donc yo linga bina alobaki na lande biso moko sala alobi je suis ministre de la justice pas pour des voitures pas pour les maisons je suis ministre de la justice pour na sunga ba peuple na ye pour na sunga mboka donc na ye te pour na yiba ba mona ngalo bina abi oyebi bato boni ba proposer nga oyaka ozana biso to sombelo ndako to ba million je n'ai pas besoin de ça je préfère marcher même à pied na yeko mona sur reportage moko ako tika ba né na classe ya mikemi ba mutam donc c'est yo landela ke mais to landela ke parce que biso soto monika émission na ifo mutam biso na mo toto kaber na mo ciné to ça ba fan na ye azala ba we belé na monika ba ninga mingi ya basi to zora ba muto to lela ye azaba na ko sentir na ke mutalingi musala ok donc ça va pas continuer ba tiakuna na Kinshasa ka ko yiba ba ye mabumi nene donc so na ke Kinshasa na luka constant mutamba na luka ba ye mabumi nene ka ko lia mboko ko lia fufu ko lia ko ya ba poto ça ali ko sa misala bo sa mboka biso Congo to ngi to sala besoin bo sunga mboka très bien exactement bozo zo ba mboko bozo tia na ba poste bo yango vraiment to boy pe si on na sunga mboka na ngo ba to ko sunga mboka ba to ko ba mutamba ba za lebele vous allez belé ya ndenge wana Congo ko tambola Congo ko tambola biso pe to zonga mboka ko mona ba famille na mboka to ko kanga makana poto boite po bino bolia ka mbongo so boye na poto ba buminene boyawa bozo sala ba makambo na bino boche ba mbongo na bino ba banki non mais un jour que ça un jour okende na yebi na ngate na lingana na ngo bete obi ko zolo ba bema be na lo ba na fete olingana ngote na lingana na ngote Kinshasa oui ça c'est bébé ni on a ba mai so tonda na ba quartier ba poubelle ba mai ba to ba olela ba ndako so kwea so bande wono oyo ba na lela kana na motema mo pasi to na muna ba ndako ndi mbule beti ba mama ba kula na olela mais message kasi mais message so ba o kasi ba konza mboka ba yo ka oti ba so ka ko ba ko yina nga bo yina na bino me te me bon fingi mutu na fingi te na so loba o sala musala na ndenge ya kimia na koti na politique biso tolingi Congo na biso bozala lokola mutamba lokola bakonzi musuzo mettre muto ya soda kasongo so kasongo maka bakulu na liboso azaki bien muto ya liboso wana mini général wa mema kanyama ndeka mema bakulu na liboso omoni bakulu na bakomi ko sala misala bakomi ko yekola betide ba changer un jour ba oya ba koma ba kate ba obosa na makamba salaki toke na mboka to sala te po biso to lia na mabota na biso bo sala po bosunga Congo baninga bazo kufa na nzala biso to zo lia bo yebi pasi biso to monaka ta to tala na ba TikTok ba makamba zo lega na kini isaka biso pasi ko saka na to mo to zo lela oya zo mona pasi wana ndeko na ngai te po to kuti libumu moko maza makina na ngai ya Congo. Voilà, le message est passé. C'est la constatation qu'il y a aussi des interventions Nabiso, mais dans la télévision, le message qu'on a lancé, c'est qu'il y a Serre Nabiso Sagi Charofa, aussi Nabiso, et puis mon message pour le client, à propos de nombre de aussi Nabiso. Bon, j'espère que mon émission, aux aurons un dégât ma bête au silicateur, je t'aime beaucoup. La prochaine fois, ne dis pas des choses comme ça à la télévision. Quand le baron a réseaux sociaux, ça là, témoignage dans l'église. Et pour que politique, et pour que le bamabe au salon, au tout beli. Et ça, la batte belé, va contre la l'église, voilà, va qu'il y ait tout belé, ma belle, va belé, collègue, contre l'aime. Mais comment on a réseaux sociaux? Prochaine fois, ne fais pas ça, yaya. Aux ala mal vie na bateau. Nous au salon ma belle, place ma belle, où tu
naza minga koloba te napesoka bonne année bonne fête nzambe abatelo asunga yo ndeko bongwani obonga na poda libela bon ba client ba client na biso boya na banganda tout ya Château Rouge olia chez Mbutalombi molili okomolili exacte molili wana confirme talobi olia pa Mbutalombi olia pa Dani Mbutalombi Mbutata mwasi olia pa Lisée Paka olia pa Gelo Nzongo olia pa Samabi olia pa ambassade Respect pour tout olia pa ya batutu kindogeza na ngona te rien Mambo Galaxy olia chez Mélanie Kaber bolia chez Matiti na Porte d'Aubervilliers bokolia ndenge bolingi chez Mireille bokolia ndenge bolingi chez Ken bokolia ndenge bolingi chez Akok bokolia ndenge bolingi chez Benoît 16 bokolia ndenge bolingi bokolia oke na Porte de Paris omoni bébé tanduma na moso ndenge lamba bokolia ya grave tango oke pa aimé bongongo kuna kutina ba frite ya lamba lokwa na film balamba kana na mona ka za balamba donc ba restaurer zali bokende bokende kolia chez la mama bazombo na chilo pe bokolia nazo dédicacer batu na ngapo na liaka kuna ba restaurant to na tangi na liaka kuna na liaka ndenge na lingi chez Chico na Jakarta na Germaine Mbidi na liaka donc bo banga te bolia na ba restaurant nyoso bino boyebi na bokolia kitoko na pesi diamant noir nanga ba bote belé petite nanga diamant noir nanou diamant noir yende nanou somo et pas na yende des affaires yende pardon fanda kumela petit nanga makambe kota awana et pas na ye ya somo donc na pesi mbote ba fan nanga Banogolandu Michu inoko Pepe Jano Mambo Galaxy Kaber, Mélanie Kaber, Pesibino Mbote, Claudine Chibouyi, Sylvie Chibouyi, Dédé Tenga, Mère Boss, Charlotte Tenga. Basipe Reye na zoya kozwa, Epe Litanda, Aminga Langa, Mélanie Malenga, Cyril Kinoa, Trésor Ngando, Bino tout, na Pesibino Mbote Belé, Dovel Bino tout, Moïna le Belé, Tibose Belé, Véro Mangoy. Claudie Kinoa Weston, non? Claudie Kinoa, Babizou, Titi le Congo voyagé, na yo Babizou belé. Vous allez bien, Zambaba Telabino. Voilà, Tokomi Nasuka. Jean-Claude Mabanzo. Il a dit, il a fait. Tokomi Nasuka, tu as qui sert Nabiso, Christian Akwasa. Je crois qu'il y a après émission, un autre banda Bomo na Kinshasa. Un autre banda Bomo na Kinshasa. Bon, Kolugani. Bon voilà, Aboinae. D'ici là, Botika Malam, restez connectés sur Tolo Belavie officiel. Le numéro d'ambition on les a affiché. Benga Biso partout aux Ali. Mikolo, vraiment Tozongi, na Makambato le Belavie, Benga Biso partout aux Ali. Toro Yambayo, Awa, vous allez à l'aise parce que Awa, Pena Batoubayo, à l'aise. Botika Malam. Botika Malam, sur mon émission, partagez. Son nos abonnés, Nabisote, abonne-toi, c'est gratuit. Allez, Tolo Belavie. Bye bye. Asiko Mera Yemisagi Tobodi Kasai Atoni Kuba Papa ye Olingo yanga na yo Bana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamote Basa Bachakre na sala yo, na nzoto na yo Bajaluma wate oh, bajaluma wate Atoni kuba papa ye Bolingo yanga na yo bana bana bamboka Bolingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamote Basa bete
naleli o Anthony Kuba papa Fedi ya ngoma Shabiki kwanza o Eme ya menga o Kalabana tobota na yo papa Mokolo bako kola bako pena nani papa